kala ba preuve na yo oyo banda ko lukisanga na Kinshasa yaka na ba preuve ya makambo oyo banda lukisanga na Kinshasa ngape na ye to sa mba point barre yo zana ba preuve no ngape na ba preuve na nga zana ba argument solide na ba argument solide zana avocat ngape na avocat nazaka na posa ba kabola ngana yo to zala bosanganité otindela kanga batu teke naza surveiller bako violer yo bako beta yo Obiki Sinjora, c'est pas toi, c'est Jaël et Alexis Wedji. Namatoi nanga, na yoka vi Edi Diora, aloba, ki Sinjora yoku tuti, eza Alexis na Jaël. Les missions sous ce travail, différentes missions, va porter parole à quartier latin, c'est Jaël. Jaël. Je suis pas jusqu'à là, naibelo non la salité, parce que na sita comment moutoute. Et aujourd'hui, je suis en Europe. Non, linga mutu amatelanga likolo azolo te na pays ya loi. Dans na pays ya loi, oza direct ya buzoba te falon. Oza direct ya bata normal. Oza direct oyo, isa surveiller, isa direct kendeti na l'état. Na ko sango na makelele te na buzoba te oza ba direct oyo kendaka et pas l'état. So bolingi direct na nga ki fofol bozana sisa na oyo. Après no pilisa direct na biso, oza ba direct na nga contrôler. Lelo na va sa poto na olinga bêtise te. Monsieur Kofi Olomide, il fut mon ex-patron. Je dansais chez Kofi. On était bien. Après, je quittais comme toutes les filles au Balemba Kobina. À un moment donné, soit baïna et on quitté. Et c'est normal. Detinga na lemba kinanga. C'est une raison personnelle que je dois quitter, je quitte. Et après ça, dans l'équipe normale, tant on a comme qu'on défendre Kamoko il y a comme un problème dans l'ingangoti. Lelo toza na poto. Toza na mboka ya loi, mboka mundele. Soki tu as un problème na monsieur Kofi Olomide, je préfère ndenge na fundi ndenge na zana bavoka na fundi pona boma ete na fundi juste toke na l'état expliquer nga pourquoi il faut na kimaraye et puis pourquoi il faut ka ngainde afunda nga na kin pourquoi il faut ka ngainde atindela nga batu na Londres na zana ba A1 nyonso Mutako sabino te, na liboma te, nazana ba A1 tout, batu na bino obozo tinda. Batu na bino obozo tinda na Londres, baya a na France, ba linganga, ba tselanga mbongo, ba violenga, ba filmenga, tout ça je suis au courant de tout. Concert à U Arena, son nazala qui sécurisait te. Batu na bino botinda ki wana na ngana se retrouver na chambre mutu moko et puis ba filmer ngande tolo ba boye ba video na nga etamboli bato botinda ba osola na batu ngai naza muto na public nazo yebaka yango alors makita nyo na sabino ba réunion nyo sobo sa na téléphone makita nyo sobo sala naza au courant de tout sauf rien le kola ngana na insécurité ata muta touché lisu nanga ata linza kaka muke ezana mutu ya monsieur Kofi Olomide parce que il est ici à Paris ça tombe bien ton samba même si à quelqu'un qui chasse avocat naie il faut qu'on représenter na tribunal il faut qu'on représenter ton samba dans une insécurité ce qui va tient ata linza ezana mutu ya monsieur Kofi Olomide. Parce que na Kinshasa, au fundinga, au lookinga, j'ai des audios, j'ai des preuves, avant que na l'état na kangisa ki ba preuve na nga nyonso, de messages, des audios, tout, na kwa yako na TVT po eko kitisa ngai, na ko samba na l'état, boye, na omono kwa ba miso ba preuve tout, ba preuve na nga nyonso na sangisi yango nde na keneki na l'état, na za na avocat,
naza tranquille te mutu na ngeza ki na stress, je te pas à l'aise, na ki le roi mutu mo na so banga, na ki na kin coincé, tout ça ils ont fait partie na nzoto na nga. OK? Donc, le kola bo tinda batu ba violer nga. Le kola bo tinda batu ba linga nga ba sakana na nga. Le kola bo tinda batu ba surveiller ba sortir na ba entrer na nga. Na Kinshasa bo tinda nga téléphone à l'écoute, jeu de preuve. Téléphone à l'écoute. Na Kinshasa téléphone na ngoma ki na écoute après 25 secondes ma conversation na ngano seza bazo kongo quelque part après 25 secondes ko za malamu na batu na ndene yaki ko longola écoute na ndene na za ba preuve na ba numéro za ki na écoute tanga tout. Ne croyez pas que je suis bête, ne croyez pas la folle devant le gens que je suis la folle, je ne suis pas la folle des. Donc le quoi n'a pas message de mort, ba message à ba viol, ba message à roboma. Na on a téléphone et tu n'as pas na bino. Na ben na poto no kelem no makam na manière mususu. En tout cas, veuillez m'excuser. To sambana nous na monsieur mon ex-patron Kofi Olomide na l'état pour que na à la l'aise, yepe à la l'aise. Yaz à la l'aise, ngape na à la l'aise. C'est bien. Le kola nga so na ki Kinshasa na tamula kimia nga neto na problème te na za na Paris to na problème te to ke na leta aibisanga pourquoi il me cherche pourquoi bali basa ngo illégalement que to kobeta ye to tshembongo bako sakana na ye bako sala ebo je ne veux plus écouter ça na yo ki ngo trop na ju ba preuve trop na ba message trop ça ne de trop le quoi na sangisi ngo nyoso na sisi ba preuve na nga. Monsieur Kofi Olomide, tu fais mon boss, on se connaît très bien. Trop bien même, on se connaît bien. Le kola to ebani makasi, mais to monani moi kala. To solo li moi kala. De préférence, to solo on a l'état. Moi, je défends que mon côté. Moi, je défends que mon artiste. C'est mon boulot. C'est mon boulot. Je travaille. Je défends mon artiste. Des sali kena ça l'appelle le lo Jaël. Na dérangé yote. Avec ma kamuna on nyonso na on ata ko samba la TVT to ke na on a l'état bazouzi ba katela biso likambo. Pourquoi je suis menacé? Pourquoi tu me cherches? Pourquoi tout ça ma kamuna bino nyonso na bozo sala? Pourquoi? Quand na mutu asaka na nga toi filmer nga, il y a déjà pure bêtise erreur pour le jour où tu vas me publier, tu vas voir que au salé loroté na obanga mutu te. Na obanga pe ba publier ngate, na obanga pe kolingate, na za mutu na olinga. C'est tout à fait normal na olinga. Na oyeba tena na mabena na malamu na ko tomber pe la piège à muta mabe. Mais poto za la kaka bien, to ke na l'état ya a. Lo ko na l'état à Congo, yo tchaki ba policier partout et ke na bimi na nga. To sambela ngo a ezongela so tina Congo, mais to bandango nanu a. Lo ko na tu à Paris, mo à Paris, to samba nanu na poto. Et puis j'ai exigé quand la preuve na yo oyo banda ko luksanga na Kinshasa yaka na ba preuve ya makambo oyo banda luksanga na Kinshasa ngape na ye to samba point barre yo zana ba preuve no ngape na ba preuve na nga zana ba argument solide na ba argument solide zana avocat ngape na avocat na zaka na posa ba kabola ngana yo to zala bosanganité otindela kanga batute ke naza surveiller bako violer yo bako beta yo alembi baje ba piège wana ba téléphone ya mibali ya bambongo ya batu ba uti Londres ba ye ya imposer batu ya tout je tout vis je tout attendu et puis d'analyser nyoso l'état. Merci beaucoup, merci à mes fans. To samba dossier ça déjà ba déposaki et puis nous faisons bien. Donc to banda prochaine abiso kalatia. Je crois que quoi ça l'appelle la monsieur Kofi Olomide lui-même il doit être là présent parce que nga n'exige présence ya ex-patron nga tout mon nana nano ata ba avocat ba ozala mais yepe azala nga na zala. Merci beaucoup. Photo kanina fali alati lunette je sais lunette oui alati lunette mais lunette on a quartier ba ça matin me bimi tu m'as zoomé na photo yo za ndoki yo ko bomanga banganga yo faut famille na landelo yo za sorcière comment la kangi photo yo ke zoomé photo bina pas lunette kataki
tout de moi tu calcules bakamara no bebisa koteke sopayo batu no bebisa koteke sopayo batu na yo bayebisa koteke sopayo ofinganga nyonso ya mokili obosana nini na calcula oti na lokuta bato nyonso vana bango tonga bango comme pas possible bachela on a si ka bato zana bango bayebisa nga vome yo ke ye to sona bato tout na téléphone je t'informe bato nyonso yo yebi na sona bango na téléphone na lingande ko chama kele la TVT muni bato zana bango baloba nanga je préfère yo ke ye otumba ba masano tout ke yo a danger yo salina ni yo so chaîne leke tu te ulungo salama wapi wana chaîne no fula ngoti. Comment une fille a outi Dubaï ye on la bête ma sola voyage na ye kaka Michel Bossa kiteli Jaël maman bandière ye ko tu boye afinga bat makamba salité tu me calcules pourquoi